bongisa na lopango, bongisa na motuka, bongisa bilei, bongisa bilamba, kasi ko bongisa te makanisi. Pamba te makanisi ezali ebandeli ya monso na kozala ya moto. Atako mokili tozali komona na kitoko na yango nyonso po ko babo kozalisama mokili na yango bandaki kaka na makanisi. Ni nesengeli na sala po nazalisa fleuve, ni nesengeli na sala po nazalisa océan, manga, safu, nyonso ya bokisi tomona na mokili ebandaki pe kaka na makanisi. Na bino pe ba ibozwi libako kolanda biso po osomba lopango ya kitoko, otonga ndako ya kitoko, ozala na télévision ya kitoko, ozala na elamba ya kitoko, telefone ya kitoko, manso mabandaki kaka na makanisi. Nasala mosala nini pona somba lopango, nasala nini pona tonga ndako, nasala nini pona bala mama oya kitoko nazala ye pembeni. Tozongisi matondo ya mingi pe bamboki ya mingi na bino balandi ya émission makanisi ya bato. Olobaka ntango nyonso moto nyonso na kati ya mokili azali bongo na makanisi ya kopesa to pe ya koyamba. Yango na émission makanisi ya bato bengisaka bato ya bokesi mpona kopesa ya bango makanisi kolandela phénomène moko oyo ebotami bongo na kati ya mboka na biso mpona nini te na kati ya mabele na biso ya Afrika. Bobo mesano tobengelaka bino badiangami kasi lelo tozongisi bango lisusu. Émission tosaki na bombaleleki ebele ya bato bopesaki bongo maloba na mimi obiki atuka nengwa oyo azali mayele bopesaki ba impression na bino par rapport ya ba intervention ya nengwa Moseka Epalia bazali lisusu na biso lelo toyambi bango po tokoma na bango te mosusu otokolobela mokolo mwa lelo kasi yango to amese bino te otokolobela mokolo mwa lelo tokena koyamba bango mbote nengwa Moseka. Mbote Yengekieno, Betwabu, Isio, Anisokoma, Sakamache, Nagadef. Salutations fraternelles à tout le monde parce que les gens qui me connaissent, je suis bilingue, donc je suis obligé de saluer tout le monde, sinon on me dit que je suis sectoriel, soit comme le titre de notre thème d'aujourd'hui. Non, 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 Tozapona Batubors. Matondo. Matondo mingi bandeko balandi boso solake introduction ya nengwa Moseka déjà est anticipé mais tout na ebele autre na to na ba concernant mai oyo tokolobela mokolo malele tokolobela nini tokolobela phénomène tribalisme. Lelo majorité ya ba pays na biso na kati Afrique en tout cas virus wana to maladie wana ezali bongo komi kola makasi. Na kati ya mboka na biso okomona moto azo préférer ayamba na ye mopaya ndakisa indien, chinois, français, libanais. Mais ndeko na ye congolais tant que aza mokongo, aza moluba, aza mongala, aza moswahili, ya biso pa na biso lingaka baluba ti. Tant mosusu pona lisolo moko kaka yoka ke ndeko moko moluba potana kana moto. Pona ye ekomi vraiment sujet soka moni te baluba babotola ka lupa. Ba kongo ba memakambaso et surtout lokola basale na ko banzembo na mboka na biso. Mais aza na facilité ya koyamba français, libanais, chinois, atako bayiwana bazo nyokola biso pe ba nyokola biso te ba memela biso colonisation. Aza na facilité ya ko effacer trace ya mabe ya mopaya, mais azo maintenir trace ya mabe ya propre frère na ye. Yango lelo tolingaki tolobela pamba te ezali vraiment moko ezali kozongisa mboka na biso sima ezali koluka te ke mboka na biso et se développer. Yango tobaki tokoyepa ya mofundishi. Tokoye pa ya enseignante, tokoye pa ya molakisi, to solora bango, tokabala bango makanisi concernant phénomène tribalisme. Nengwa Moseka, phénomène tribalisme. On a vu le tribalisme vraiment les années. Matondo mingi, mopanzi sango nsumbu na mutuna. Très bon sujet en tout cas. Eza ba sujet penza o esengeli to lobelango penza mingi po yango nde ezo boma pe ezo panza biso makasi loposo moindo. C'est une question posée à une personne ayant grandi en Occident. Oyo, Torolobela tribalisme sur plusieurs plans. Sur plusieurs plans. Pour le tribalisme et Koti et Kolo, le Biteni, exemple sénégalais, malien. On va jouer le tribalisme malien, on va jouer le tribalisme sénégalais, le tribalisme ivoirien, le tribalisme congolais, Congo-Kinshasa, Congo-Foix, soit Congo-Brazzaville. Donc, je pense qu'on va relater là, on va relater ce sujet sur plusieurs formes, plusieurs couches. Il y a tribalisme. Mais surtout, le tribalisme, c'est division. Diviser pour mieux régner. Je ne sais pas si les téléspectateurs, j'invite à Kokende, Luka, la personne de William Lynch.
William Lynch azalaki un esclavagiste, hein, moto oyo a colonisé biso, a nyokola biso à l'époque des États-Unis d'Amérique, hein. Ezalaki kolo ba esclave, azalaki mutu moko azwaki stratégie moko lolenge moko ya kokabola biso baye o bayindo o bazaki batetu o penza azaki kokate ko sujetir bango ko komisa bango penza ba mungaba on dit mungamba na bango. Donc baye o basomba ba bibwele ya batu, donc des esclaves o bazoko koka bango te bakotinda bango na ndaku ya Lynch wana, William Lynch. Donc azali na ba stratégie ebele ya lolenge ya kokabola mingi pe ya tribalisme et wuti pe na eteni wana. Po William Lynch a instauraki système moko que soki bomoni ndakisanga na za mwindu bandeko o baza mwa pembe a diviser biso déjà. Donc toyeba que tribalisme eza na balolenge eza na ba critères kezo sala kezo kabola biso. O bato ya pembe baleki bato ya mwindu kitoko. Bomone botisi pe par rapport ya ba critères ya ba qualité ya aspect apparent ya mutu, apparence ya mutu, appartenance politique, appartenance religieuse, donc nous souvent les ko jouer pour la kokabola bato. Kokabola et encore là tozolo ba religion et politique on est kutu et comme wana kutu ça et yekutu makasi na ileko otozali mais kalezaki lolenge ya mutu, l'apparence physique. Mutu o aza mukuse na mutu o aza mulai, muta mulai oza na potentiel oza kitoko oza boye, mais yo muta mukuse tande oza mukuse akabola batu na ba apparence physique. Muta mukuse azatina te, muta mulai azatina, mwasi ya pembe azatina, mwasi oyo aza mwindu azatina te. A mubali boye ti sur le plan même sexuel et ça là et créa ba complexe moko na eteni pe ya mibali. Que proportion, ceci, cela, hein, batutozo sosolatolikia. Donc, kenda penza tina intimité, a kenda kokabola batu. Donc, tribalisme, eza tout simplement pour ekabola biso baino. Donc, to komiko yinana. Opesinda kisamoko. Ndenge nini facilité ya loposo mususu, mosaka, motane, loposo pembe, aya. Metondi melaye. Kasi ndeko na ngai tata nsumu na nzimela yete. Pona nini po ba parfum ndenge tolobaka programmation o ba kotisa kati ya moyindo esala que te tango kake tutani aza mukusa aza boye te ye munguna na ngai mbala moko. Donc eza lokwa na film moko je pense c'est Terminator, hein. Oyo, le robot, azo détecté, azo ta la dimension, pam, ah, ennemi, to détecter ennemi. Donc, moutoupé a comme bongo, a comme ko détecter, l'olenge ba programma ye que, ndeko oyo, munguna na yo, azandege mokote na yo, azalo poso pembe, aza pembe, yo za mwindu koleka, bozandege mokote, ya mwindu pe a comme ko yina, oyo, ya pembe. Bolobi na yimoko mwa mingi to yo kibino. Que mutu moko a influencé façon ya ko raisonner ya bato po bato ba ke la moi séparation ya ko inande ko na pourtant mususu baza l'aspect apparent mon côté mais facilité wana yewiti wa parce que tant ozolo ba likambo ya Williams na loposo pembe to ba loposo no sha bokesi baza pe la ba tribu ngeta mais ba vivaka parfaite communion mais nini ça dit que et pas il a biso influence wana ezo vraiment impact et to comme na ba capacité malamo pa na biso comme lokola donc mode d'emploi donc tant que je continue malamo automatique zo inandi de facilité wana et pas ina biso ni yango vous me pensez qu'on privilège tous la facilité ko inandi ko oza pembe aussi lota mon pa ya pas na ba tribu mais aina ka te oza propre frère na ye matondo bokesi niza simple tozana kati ya etelu ya vuvamo tozolo belango sans prise de conscience que Moutaye ba azana na la wapi. Et c'est tout à fait normal que Aromi Sosolate, mais aza en perte d'identité, amiye bili sousouté. Oyo nyostou baromemelaye, yangonde vérité, yangonde identité, tope lo lenge na ye. Donc Moutousouk aza déraciné spirituellement. Mais c'est simple.
omoni moyindo na nzela ndenge ezalaka biso toza na bapoto exemple ok na fin fond ya Allemagne momoni ndeko ya moyindo aza congolais te aza ivoirien to songolo paka ya moyindo ya un réflexe sentiment moko ya kaka omona lokwa toyebi toza bayindo mais pourquoi na kati zo salati na libanda ko boza à l'étranger na zulingo la sa phénomène wana racial kezala kati na biso pourquoi to manifestaka yango le premier instant au premier contact eza moi bolingo moko mais après les démons reprennent le dessus pour c'est beaucoup plus fort c'est ancré bon est commis wa salam alaikum mutu aza moyindo ndeko mais musulman donc déjà batie babiloko kati na biso bakaboli biso bolobi eteni ya religion bolobi eteni ya politique toza exemple na Congo on a les partis politiques qui ne s'entendent pas toza na je ne sais combien de partis politiques donc c'est un patrimoine génétique eza na kati ya makila koyinana eza dû au fait que batu moko bayebaki que batu oyo soki to kaboli bango kaka ba déjà d'entrée na kotalana bazolingana te to gagner toza gagnant déjà na été ni wana donc sengeli ba diviser biso d'abord na botata mokeli donc okomi mwana orphelin oyebi ni tata ni mama na yo soki ba adopter mwana moko sungolo paka baboti na ye komi oyo azomona oyo azana bango donc kombo pe bakopesa ye yango wana ba brouiller identité ya mutu wana lolenge se moko na moyindo amiyebi lisusu te soki bakolisaki ye ke mutu aza mabe mazokola na makanisi kaza mabe tokola bongo te mama to noko azobeta lisolo ya voisin to mutu moko mbala moko yo pe mwana sentiment wana ekoti yo ni mama sika bosoleka mini point ya religion la koliki ya religion moko te zo te ya yina ndeko na yo mais pourquoi nous avons que religion étrangère ils ont influence à ma casse à séparer biso to lingi na to yeba tant vous soulever point wana ya religion de ko séparer biso sur quel plan ni vraiment ça la que religion wana o ezo te ya contraire pour religion te so tangi mon canal na kisa Coran to bi bezo lo ba ke lingande ko na yo mais qu'est-ce que fait que la réalité ezo bala na te na ko sala na biso matondo mingi. Et pas la biso ba congolais, bon on a déjà ba église, ya ba luba, ya ba swahili, ya ba Congo, ya boye boye ezali. Donc est-ce que penza ndeko na yo? Oui ba oloba, wana ba sali penza tribalisme, o ba bengi tribalisme. En soi, celui to lobi le réel tribalisme, tribu ezama bete. Ezama bete en réalité. Mais lolenge o bazo sali lango nde lelo ezama be. Po eza lokola ok na Équateur. C'est normal que mon akara bangala, topé bamongo, topé boye. Po eza ekolo na bango, eza tribu na bango, ekolo na bango. C'est normal. Kasi ayebi kaza, moko ya libota wana, ya bangala, topé ya bamongo, topé toké na ba Congo, aza, comment on appelle ça? Batandu, bandibu, ainsi de suite. Kasi ayebi aza nani? Congolais azo prôné ki yango ya lokola kombo kaka bapesi famille Moseka famille Nsumbu kasi ba constituer siko lolenge na bango le nombre ya bana na kati ya famille exactement siko batu il faut bayeba yango tribu ebota makandenge nini comment on fait que au tribu et koma tribu siko bango bayeba lobite na yaya na leki batu mabe bakoko yokana te sikoyo batu bazo salela nde katolobi tozwinda kisa William Lynch po William Lynch eza penza l'exemple oyo bango tamba okende na internet bakomona yango po nde balobaka il faut tokoka ko relater histoire avec des faits ce qui tolobi to relater bango les faits a commencé le Nzinga Vemba et de Nzinga Mpanzu to embrouiller bango bako sosolate que compétition moko entre Yaya Naleke Zalaki mais compétition ngo nan bakotisaki yango baye o bayakiko kabola biso les missionnaires mais là on va parler du 14e siècle pona moyindo
même 50 ans, tozo lobela ba makambu ya indépendance, mais oroyo kalelo, les mouvanciers, les bonnes familles, ainsi de suite. Mais quels sont les critères de bonne famille? Otozo lobela. Donc, ce qui déjà, à peine dans 50 ans, on a embrouillé, ce qui memi batou, na 5 siècles na sima, c'est tout à fait normal que là, toko perdre bango. Donc, il y a une cause. La religion, c'est le facteur de la cause de la perdition des autres. Pourquoi? Parce que, nakatia religion, kakandere bozoloba, il y a certaines choses qui leur sont favorables, pona unicité yamabewana, et des choses qui leur sont défavorables, oyo bakote ya yango penzate, to sinon te ekolamusa makanisi ya bakangu oyo bazokamba. Non, c'est quand tu es mis ici, parce que nous avons molakisi. Et nous, quand on molakisi, attend saka, kolande la matière, oh, il attend ça pas y abattre. Zabongo. La matière, oh, nous avons saka. Est-ce que ça, la matière, eux, jouer prédence concernant ma camarade de tribalisme? Tribalisme, Toroloba, eza na prudence te mekasitoza na liteya, otoza na chronologie raciale. Na moi mouké avec Pema Loba pour na resosolisa ba téléspectateurs, chronologie raciale et loba tout simplement création topé et bandelia mokeli ndenge tata mokeli akela baloposo. Ce qui to sosoli kaka mécanisme ya kokela batu tribalisme rozana makanisi na bisote. Otoyeba que nous avons tout d'abord chaque race selon notre couleur de peau un ancêtre mère, donc primaire, primitif, donc Baïa et Yambo. Les deux premiers ont engendré tout ce que nous sommes aujourd'hui. D'entrée, ce qui, notion wana et zangai, nakokoyina, sénégalais, rwandais, zimbabwéen, o muswahili, o ekolo songolo pakate. Amour wana communion wana parce que balongwa bakenda au-delà ya tribu bakenda niveau ya race. Ya race. Ya o bango moko balobaka yango. Bolobo peut c'est allusion ya religion. Mais eux ils le disent, nous sommes tous descendants d'Adam et de Ève. Donc bazo belela bazo lobela yango donc bazo vibrer descendance d'Adam et Ève. Mais yo en tant qu'étranger au cœur miko tsana libota o ezayote. Oh, nous sommes tous les descendants d'Adam et Ève. Mozo vibrete, c'est qu'à un moment donné, au kati connexion na yo, po okende ko se connecter, na connexion, mususu ya bato, o bango, bo, mbuya wana, ezo koba, ko kite la bango. C'est manque à bonne éducation. Manque, il y a information, bonne formation de base, oyo baboti, bazangi, o bat zuikaka, Adam et Ève, donc bakati, kikoko nzala panda na koko kitele kinambu ba yekutu na mwana nkazi. Donc le petit frère Adam et Ève, soit Sédek et Mélek par leur vrai nom, pour Adam signifie tout simplement homme et Ève signifie tout simplement femme. Donc ceux qui m'appellent ça qui pensa ba réel nom, ba bisope na bososoli to lobaki ah mais oh isa kombo ya loposoboye. Comme les asiatiques, izanangi, izanami. On les a bakoko na bango. Donc donc ceux qui bandi et pas na biso l'aîné, le berceau de l'humanité, ça va de soi. Koko nzala panda pour l'homme et Koko kitele kinambu pour la femme. Nous sommes descendants de ce et pour la race blanche de ces deux tout premiers ancêtres. Ensuite, la seconde race qui est la race jaune, soit la race asiatique, ils ont leurs deux tout premiers ancêtres, Izanangi et Izanami, homme et femme. Izanangi, homme ni femme. Et Sédek et Mélek, soit Mélek l'homme et Sédek la femme pour la race blanche. Ensuite, toutes les autres races, ce sont des races intermédiaires. Donc, dans la question que Botuni Bisso, chronologie raciale, ce qui est au Simbiango, d'entrée, racisme, au Koyina, au Kolobake, au Té, sans le blanc, nous sommes rien, to sosolakete, to za, na, arbre généalogique, na biso, o esengeli to landela. Bango lo lenge ba yambela kamayele na bango, biso pe tozana lolenge na biso oyo toko yambela pe mayele na biso. Matino mingi bandeko balandi makoliki ya boza liboso ya molakisi. Bo sala makasi ya kokoma na dimension bango bazali kokende pamba pe molakisi. Tant on s'expliquera les kamazo comme exemple pour expliquer à expliciter vraiment aux ali bongo
liano na bango na kolikia soki botali société na biso lelo même na baye o bazo mibenga ba intellectuel ba sali ba université ya minene mais komona ta musuto ba bimisaka gouvernement o mona ba ressortissant ya Kasai ba féliciter ta musuto chef de l'état pour moko ya bango ya Kasai ya bini mais soki moko ya bango abimité ba ko féliciter chef de l'état ata ko bato bati baza compétent mais pour la bango bazotaka intérêt ya moto aza na crédit na bango tout ce monde a manière de camingi vraiment surtout dans la ville province à Kinshasa moto ayi koluka ndako po azaka ata musuto Kasai otunika azanani bakuna unte kolwa comme les nani aza Kasai ba tout ça déjà ba attribution et pas ya ba tout pola ba ba image ya mabe de kolo et surtout le la société na biso nous avons la facilité à koloba mabe ya loposo na ye et non ya libanda luka banzembo salema ba Kongo ba memambasu ba Kasai ba Kinshasa mulunge ba mongo ba meki ndumba et moto aza faible en esprit ta ba yuki ba Kongo ba memambasu mukolo ya mamukongo na lupango le pa ofuda ba le Congo a comme membasu na lupango ba mais les blancs basala mabe ya koleka na mboka na biso bakata bato mutu bakata maboko na ko utiliser ba terme mususu te pour éviter ba tranche d'âge ni besoin na biso to yebi même arriver à l'école de Mali ou à ça na mabe na biso mais tout ça la facilité à kolinga ba belge ya ba français malgré mabe ko basala mboka na biso zo kama ine nga mosika zoloba nga mosika tout ça ba intellectuel na mboka na biso ba basali ba université na ba faculté ya bokeseni mais nous ça là que homme intellectuel africain azo comme na ba capacité te wana ya koloba que notre tribalisme est vraiment fléau aux dérangés tous au mire biso pas combattre yango mais pas la biso comme normal au moins que ba étudiant ya kisa na Goma ba salama bloc na bango ya ko défendre les actes de la bango mais depuis ça peut rendre biso faible nous ça là que tous en été au-delà ya sentiment tribal matondo mingi na motuna essayez to sosola que même la misala nous avons ça musala ka comment yete essayez to yeba que mabena malamu na mokili ezalaka tolobela sujet tribalisme kasi nde tolobi lelo tozomona tribalisme na el négatif nango siko tolinga tosalela tribalisme na el positif na yango topesa ndakisa ya ki tribalisme positif ce tolobi ndakisa lelo toza na eleko ya bokonzi Mbuta Tshilombo Tshisekedi Muluba azwa bandeko baluba eza mabete kasi esengelaki na eleko oyo toyekola siko kiboluba eza nini po mokongo ayeba kiboluba eza boye swahili kiboluba eza boye kimongala kiboluba eza boye tokomona normalement il fallait accentuer culture na bango bilei tozomona penza na marché que bapla ya baluba ndakisa eza yango wana nyoso wana baloyembo nkota tobandi na eleko wana to acquérir boyebi moko ya sika oyo toloba Tshilumba toyeba bilei na bango molato na bango lolenge na bango lolenge ya makanisi na bango na invention na bango donc pendant mandat moko toyekola ekolo moko ya lokola et divertir biso pour la création pour makanisi ebele kasi toyeko yekola eteni moko tango ezaki ndakisa na eleko to banda ya Mbuta Kasavubu ki Mukongo esengelaki na eleko wana toyekola ki Mukongo lokola tozuba indépendance ki Mukongo ezaka boye mais toyekoli nini bozoloba bandakisa muyaka moko afingisa bayaka nyonso Mukongo Mbasu Muluba bakoyiba biso lopango donc kaka les aspects négatifs toujours mis en avant or que soki to sosoli que te mutu na mutu azana apport na ye culturel bozo tuni biso motuna par rapport aux intellects donc soki bo sosoli que nazotalisa siko tribu topé tribalisme que tribu moko aye na bokonzi aye kolakisa biso lolenge na ye c'est juste et coutume bokoko ndenge tata mokeli akeli bango au moins bino boza bana baluba
lolenge na bino yangoyo esengela kike toye bango to sepela na yango eza lokola bana bakina na classe aoye ko l'anglais how are you I'm fine ayena ndako banyu ko loba ya anglais bo toza na eleko ya chiluba mwana ye na ndako akomi ko loba chiluba mwana kuta zo lakso ki chiluba parents aza fier ayoka mwana ne azoloba français azoloba anglais mais soki kaka o na classe batie chiluba mwana nga to sala tout tindi na poto ototo l'anglais na classe ba komi ko laksa mwana chiluba. Donc, bomoni place penza batia ba parfait que ba anéantir biso. Mais le poso pembe na poto ba luka ba yeko la Kikongo, lingala, chiluba swahili ba infiltrer bino facilement. Mais biso tozo soso la bongote. To komi kutu ba facilitateur ya bato mosusu que biso. L'intellectuel a ko soso la yango te tout simplement pour la raison il n'est pas cultivé na Oyo eza le sens où naye son histoire. Expliquez. Le sens où histoire. Ayebi histoire naye te, ayebi origine naye te. Yé oyazo yekola, c'est importé. C'est tout à fait normal que, comme on lui a dit, non, chaque peuple a prospéré, na qui tribu naye, mais il va en France, exemple, il y a les Bretons, il y a les Ch'tis du Nord, il y a les Parisiens, mais ils sont conviviaux, ils vivent. C'est qu'à 30 ans en Europe. Mais faciliter à s'adapter malamoko na ba sens. Et ça vraiment bolingo. Tout simplement. Yo c'est ça bolingo. Soko za bolingo ya eloko wana obanda ko salela ngo. Loko na za na bolingo ya loposo na ngai ça va de soi que na ko zape na bolingo ya ko yekola nkota na biso malamu. Influence ka keza bolingo. Non, c'est kabolo soulever point ya président Kasavu. Il y a le président Mobutu, le président Chilomoto Zanaïlelo, le président Kabila Kabala Bautoleka. Mais à chaque fois que on a conduit, on s'adapte à Kanabalang là-bas. Pourquoi pas nous, on s'est Kabila Mozabalakis? Il y a pour anticiper Maïwana, Banape Batangaka, 4 langues avant même que Yamaba dirigeant, la batterie à Bokese. Matondo Mingi, biso to sala wango déjà. Matondo Mingi, biso to pengai, kombo nangai, tata Lunzaila Diombuta. Nazali moko moyekoli na kati etelo ningo mafuta o ezali na kati ya religion africain vuvamu. Biso awa totangaka na bankota minei ya mboka na biso. Pona nini totangaka na bankota minei ya mboka na biso? Yambo pona kopesa lokumu na bankota minei oyo elobamaka na kati ya mboka na biso. Pe pona koyeba maemanso mazali koleka to pe mazali kosalema na kati ya mokili pe na mboka na biso. Matondo. Munu nkumbwamu vozi na diamu tata Lunzaila Diombuta ngina nlongo ki munzonkanda ningo mafuta betu munzonkanda ningo mafuta tulongu kanga muzindinga ziya za gata dietu tulongu kanga muzindinga ziya za gata dietu mpasivo tutomazaya zindinga zetu yetu tomazaya mboti kibeni mambu makulu mataluta munzaya mvimba evo mugata dietu Matondo kibei. Tosa kijila wabungi, nema jina jani, mulongi, Lunzaila dio mbuta. Nji mulongi muchilongi ji chamamu mafuta. Bate tuku chilongi ji chamamu mafuta, tututulonga mumiakulu menai, nye tutue tubamfika. Wachini tututulonga mumiakulu menai bwetu. Bwalu, bwaku helalumu mumiakulu mietu. Nikuimanya, malu onso uji upita mubuloba bwetu ni musoko wetu twetu twasa kijila wabungu. Aksanti sana, mimi jina lango Bwana Lunzaila Diombuta. Niko mwanafunzi na somo la bibi mafuta. Hapa na somo la bibi mafuta sisi tunafunzaka na malugha zetu. Jua nini tunafunzaka na malugha zetu? Tunafunzaka na malugha zetu juu ya kuheshimisha malugha zetu na kuelewa benie biko na pitikana na dunia nzima pia na inchi yetu. Aksanti sana. Etelo ya vuvamu Toza égoïste te eza tout simplement ndenge tozoloba la diabolisation ya bokoko et batuba oloba quel est l'intérêt que moi nananga yekola chiluba? Quel est l'intérêt que moi nanga ayekola swahili? Quel est l'intérêt que moi nanga ayekola kikongo to lingala?
Lokola to lobby bien, botoni mutuna, les intellectuels, bazo kipe histoire na bangote. Ils ne seront pas connectés spirituellement pour que les êtres spirituels qui animent mokili na biso baya en contact na bango. Bapesa bango boyebi ya kizungidi la topé environnement na biso et pesa boyebo ya ko développer environnement na biso. Or que, comme je le dis toujours, la tradition orale précède toujours la tradition écrite afin de matérialiser makambo yango. Yo oza en contact te na nkota na yo. Ozo lo bankota na yo te. Milimo oyo wana ya Congo. Balobaka bankota na biso. Milimo ya mabele ya Afrique. Balobaka kaka nkota na biso. Diamant benga ye na kombo na ye. Malakit benga ye na kombo na ye. Solola na ye na nkota na yo. Mais so yo zo lobele kota mususu ako divulguer yo te basekele na ye. Donc tokozala limité. Donc koto za l'égoïste, toza égoïste te. O batu oyo bakolinga koya kokota na école vuvamu po toza na école ya vuvamu oyo bana na biso. Balobaka bakota mine ya biso balobaka yango. Nous avons des génies na kati ya école vuvamu. Mais pourquoi? Parce que c'est une école de noirs. Les parfums na kati ya mutu ya muindo azoye bakaka que mokiliza ya la poso pembe. Donc il faut aller mettre dans une école française, dans une école bilingue anglaise. O ayebi que lobe otinda mwana ni na poto, otinda mwana ni na Canada, na États-Unis, place nkota wana ezali. Bozo mona te que juste à travers la langue, ezo benda que obimisa mwana na yo, otinda ye esika réellement balobela nkota wana. Kasi soki tozako lobela bankota na biso dès le bas âge et pas bana, au moins mona zana influence déjà. Bon, je pense que vous avez la vidéo moko ezoleka avec les enfants de 4-5 ans à l'école chinoise qui sont en train de préparer à Obeta Babrek, à Zotonga. Mais pourquoi? Parce qu'il est en contact avec les esprits qui les entourent. La nature est des esprits, quand on va dire d'esprit, omoni batango bandoki. Mais les esprits, c'est quoi? C'est tout ce qui nous entoure. Comme on a des parfaits ozoye baté que environnement nabiso kizungidi là est entouré d'esprits auxquels on se doit d'être en contact avec eux. Comme on n'utilise pas de contact na milimo ya kizungidi là nabiso bisimbi bisimbanga mansweki matungulu onza. Expliquez. On est déconnecté. Bisimbi bisimbanga mansweki matungulu onza signifie tout simplement milimo o bayebi mabomba mi ya kokela mokili. Oyoka kombo na bino na magoro bisimbi bisimbanga matweki matungulu anza na batribu zo bana na tele moni manengo mosi koza na maîtrise ya balanga na biso. Exactement. Pe totali sinde bolobi so tolobeli ka kombo na biso bat boyeba malamoko que toza mungala ndenge tobimela kasi bisimbi bisimbanga mansweki matungulu anza ki Congo. On a otali ça que tribalisme et pas na biso ezate. Surtout na kata vuvamu po baluba bazali, baswahili bazali, bangala bazali, pour preuve, et bakongo bazali. Tout moyindo e Congo. Po bandeli, c'est Congo. Donc le quoi to kiti na bakoko wana o ba uta na mabela Congo, ba panzani mabele ya mfika, soit de toute l'Afrique entière, ils étaient issus ba uta esika moko. Donc tout moyindo e Congo. Même sénégalais, bambara, sonike wolof. Et sa religion, il y a Bakongo te ba ya bamona. Pour preuve, on en est les preuves vivantes. Bakambi Balouba Bazali, Bakambi Baswahili Bazali, que je salue tout Bakambi au passage. Bikolo, Tosangisi, Bakambi Yaba Camerounais Bazali, Bakambi Yaba Ivoirien Bazali, Bakambi Yaba Antillais Bazali, que je salue tous mes Bakambi de l'Europe, je les salue. Moi, c'est quand on me l'a vraiment été un peu quotidien, tout ce qu'on a dans ces jeunes habitudes, mini vraiment, c'est tout ça, la pauvre lobby. On t'a laissé l'aspect sur le tribalisme, l'aspect positif, non l'aspect négatif. Mais nous, vraiment, c'est tout ça. Oh, ce qui te dit, les bossons la bino, et t'as que mon raquissé. Aux ambassades, ils ont dit qu'on la société la biso. Société la chose aux vraiment développement, parmi les causes, tribalisme, dans la carte. Donc, on doit soulever. Alors, comme on connaît que les amboulou, baza kasaye, on doit dire que le coup a déjà un jugement par défaut que kasaye, baza kamabi. Donc, attends qu'on a la connaissance, mais ma solution, la problème, ma solution, la katamboka, mais le roi, comme on connaît mboka, baza kasaye, le coup ya yina, à cause de la même expertise, na pour la bonne moya mboka. Et ça, problème, où ils ont dérangé. Et ça, la bande de Kébélé, bazangi, et si kaya kolala, kaka pense à mon corps.
Et ça, la bande de Kobi, là, ça m'a yélé, ça la connaissance. Mais, à Zui Moussalate, autant que soit à Mongo, à Zangwandi, à Zangwaka. Ni sengeli fona kosala, au fléau wana, et l'on a la Kazamboka la biso. Matondo wiza na kati ya vuvamu. Baya na kati ya vuvamu. Vuvamu ya kutangisa bango penza ebandeli ya mokili. Meto lobi baye kolana chronologie raciale. Tata mokili ye nani. Soki to ye koli ebandeli ya bobiso. To yebi identité na biso. Lolenge ya kovanda. To kovanda malamu na kati ya ndako. To pe mokili oyo. To pe Congo mabele na biso. Na bandeko na biso. Mais tant que to yebi ebandeli na biso te. To ko ope sandakisa. Na famille moko baboti bana zomi. Bana wana pe ba obotat. Bana ya bana wana pe ba obotat. Monsieur Yitolobi oyo tuya mukambi moseka bana na ngai na boti bana zomi. Exemple kombo moseka epalia. Nazana bana zomi epalia. Zomi epalia soyi na botaki mibali mitano. Epalia mitano ekiti. Mitano ya banengwa ya basi. Bazui ba kombo ya mibali na bango. Me baza banani? Baza bana epalia. Me bake bakeli pe mukili na bango. Na mibali na bango. Na eteni na bango. Me soki yo mukola fête mukolo ya bosangani. Tala bana epalia bango yeyo bango banso. N'est-ce pas? Donc, toza na origine, toza na source, toza na provenance bakitani epalia wana to wuti eteni moko. Mais basi baki ko bota na mibali mususu bana epalia baboti pe na basi mususu mais bakeli ba foyer na bango mais baza wapi bana ya source origine moko ba intellectuel na biso otoko kako boma fléau wana tout c'est l'histoire tout c'est notre identité on se doit de se reformater de se former sans formation intellectuelle spirituelle réellement toko ça les locaux mon côté. Nos intellectuels m'élèvent, s'il vous plaît, il faut tout tika, aux à la borner, tous à la têtu. Ils le savent au plus profond d'eux. Ils en souffrent. Pas souffraka. Moi, je côtoie pas mal de personnes. Mais l'ego d'accepter qu'on dit ma queue, au Bunginzela, c'est compliqué. C'est la chose, le problème au awa avec nos intellectuels. Bah, admettre que Bazwa Kinzela Moko Yamabe et de surcroît, Nzela Ongo, topé, Nzela Yalobi Kongo, Eza et pas vous vamo, Bango Bazo Mona, oh papa Nkousso, oh on va aller vers papa Nkousso, oh non papa Nkousso, oh ceci, cela. Mais, Moutozo la Sabino Nzela, ce que le lobby a changé corps de métier, ok. Au moins, professeur, moi peut-être il y a 20 ans, 30 ans, t'as formé yo. Mozon dit ma matière a zopé ça yo. Moi, si on bota sage-femme, wana a outu aussi ça, école de sage-femme, à peine 6 mois, à kobot sa yo, ozon di mayango. Mais si comme moutou oyo, azotal sabino ba réalité, tendez l'oreille. Les intellectuels, tant que ba kondi mate, koye kola, makambo ya sika, o ba ye ba kite. Le tribalisme, tout ça, on va continuer d'en pâtir. Non, maman, c'est car, la évité celui qui nous a parlé, batouana. Est-ce que vous pouvez concevoir pour battre la tribu na bino? Nous avons bino na bomoko, nous avons dit qu'il y a que naza ngwandi. On a battu la culture ngwandi et débatté, c'est une banane nga baba la kaba ngwandi. Malgré ça na bolino na mboka, na le but qui to conserver culture ngwandi par exemple. Voilà za muluba fona bala muluba, voilà za mkongo fona bala mkongo. Nous allons capter même ma vie na bateau bazala ka na raisonnement. C'est pas mauvais, nous le vit bien. Mais après, on préserver culture moko. Les lots, ça parmi tes bakoso peso kabola biso. Du tout, du tout. Kasi yango tozoloba, tolobi bien. Nyonso eza mabe pe malamu ezali. Ya nakati ya malamu pe mabe ezali. Celui to sosoli ces deux aspects, positifs et négatifs, il faut qu'il y ait un juste milieu, un équilibre. Au jour d'aujourd'hui, Tokomi Ebele n'a pas si bien exemple famille et palia. 5 de mes enfants, bako zalami bali, bako préserver Kombo et palia, bako préserver Pelolenge, bafi nanga ipe et palia, bako préserver, mais ils auront peut-être adopté pe culture mususu ya mbali na bango pe. Mais lingo lo bate que bana na bango pe o bako bota, bako zala exemple na etenia
Kibongala, Kimbunzande Nazali. Ah, babali exemple, Mosakata. Bako mixé yango. Nokomona, et sali, échange de culture. Oyo bana wana kutu bakomi lokola na double culture. Sikoyo c'est aux parents de faire en sorte que bate la bana wana malamu que ba culture wana et se perdre té. Et normalement dans les principes soki toyekoli spiritualité tant tozomona que eloko ekomi pene ya kobunga. Il faut tout ça la siko des mariages conventionnels. Que tomoni awake bana na biso babalani mingi bikolo toyako bungisa ekolo po mixture et salami mingi. Mais au jour d'aujourd'hui, va parler ainsi, les gens ils vont dire c'est des tribales. Nous c'est kamaton de mingi bandeko balandi to bay ke boso sur la déjà boso à mona kisi. Nous c'est ka bakambi na biso ya ekolo. Bazo landa biso na ngongo to zoloba. Bato pe na mikili ya bokeseni to so na matondo po to loba ki monter les bandeko balanda biso mingi biso sa no maleleki. To soit qui vraiment la fi balongo na mingi bete na bino ba féliciter ki bino makasi. Balobi ka toka mona kisi za maile makasi. En tout cas, mon lac, ça t'est de son macas. On a vraiment tout commencé le bino. Maintenant, on a pays de Saboké, c'est en France, en Allemagne et en Afrique. Vous avez un peu matondo. Parce qu'on a dit ça, on a dit quoi. Donc, il y a un yambo, il y a un conti, tout va cambier la sur l'école. Ce qui nous a c'est vrai qu'on sait la bango maïmo concernant maïtolo béli, mon colmaleno, et comme cosa. Matondo mingi, toli katolobaki yango kasi tozo benda lisusu na yango. Vous va mo en cycle, vous tukavana pambo vidila, ozongele sika tobungela, tososola, bakonzina biso, tobunga, le suprême créateur Tata Mokeli, na fonctionnement na ye, tant amoni que jeu, et comme kokende mabe, akokotsa ba joueur, na kata jeu, po babongisa jeu, po topolate. Soki penza, bolingaka, tolonga, mboka, de surcroît lobby na manaka bapaya bosani date ya lobby ezalaki exactement lobby gouvernement na biso evandi ebele bazoloba bazonyonga mais ngai nde nalobaka quand les dés sont jetés bazoloba négativement par rapport au gouvernement au Evandi. Oh, il y a beaucoup d'anciens, il fallait des nouveaux, c'est pas assez rafraîchi, jeunesse, les Athènes, katia gouvernement, lobby, donc mutuna imonelinaye à lobby. Kasi loko les asika, tous en a deuxième jour, il y a gouvernement nabiso, alerte, topé message, topé appel, otozo sala, et pas ya bakonzi nabiso. Bobandi sika, makamba sika lokola vuva moboye baki yango te eza kaka sika pona bino botinde la biso ata ba conseiller na biso baya vers vuvamo baya epa ya ba molakisi to pe molakisi motu fu monesongi nzila papa nkusu boya verrier to pe pa ba molakisi ya papa nkusu ndenga tangisa biso tokoka ko manyola bino tokoka ko talisa bino que vuvamo c'est la clé. La gâchette au Franck Fanon à Lobaki, elle se trouve au Congo. Et la gâchette, c'est dans l'intellect. Ezana mayele, ezana boyebi. Ce qui doit acquérir boyebi, tope matière, o esengeli, toko kangolama. Bakonzi nanga yasika, que je salue. Botin de la biso ba conseiller na bino. Baya, batanga, basala bino, rapport, que vous voyez mezalaka boye. Aner eza depuis X. Pourquoi bayate Kotala, Vuvamo, qu'est-ce que c'est Vuvamo? Toyeba, pourquoi tout ce mouvement? Qui est Papa Nkusu? Pourquoi le mouvement Vuvamo? Qu'est-ce que Vuvamo réellement et quoi porter biso? To sengi bino bakonzina biso. Wiza, boya penza, bososola, Vuvamo penza, ezana likabuni, na ba yesko bazo na biso pour lobeli bakonzi. Na baninga na yo, na bandeko na bino. Na bikolo sur Bokeseni, ba o baza na Kinshasa pe na mikili ya Bokeseni. Ba o baza kanisa le luana na kosala la tribalisme na sens négatif. Ke ponde kwa za kasaye, ponde kwa za mokongo yete. Nkoki ko bala ba ngoni na miniti mibale. Matondo, ce sont le tribalisme.
Ochubi moninga omichubi yomoko. Retour à l'expéditeur. Ce qui basala qui système wana yako michubana obayebi la loi du semer et de la récolte. Que oyo oloni yangoka kokubuka. Ce qui société na biso du Congo, le continent africain et les Noirs de partout dans le monde, toyoka nakate, eza poto misala nakamabe, totikande tribalisme, tolingana. À partir d'aujourd'hui, ndima que soko moni ndeko na yo moyino, aza ndeko na yo. Tout simplement. Mato no mingi bandeko balandi na kolikia émission na biso mokolo mwalelo ebendi suka. Tozongisi nanu yambo matondo ya mingi pa ya nunga mosika ipali ya obandimaki lisusu ko yamba biso. Poto lobela lelo phénomène tribalisme. Na kolikia bolandi bango na bozindo makasi. Bandeko tolongo la tribalisme. Ezali moko eloko oyo ezonyo kola biso lolenge menga mosika ipali ya baboni. Soki tolongo le tribalisme kati na biso pour considérer ba valeur eza kati na biso. La colique, il y a le 4 janvier 1959. Bato batelemaka on a revendiqué mon sommet à Mabele na biso. Na kati na bango ba Congo bazalaka, ba Kasaye bazalaka, ba Swahili bazalaka, ba Ngwandi bazalaka, ba Mongo bazalaka, likolo nyonso ya bokeseni bazalaka, ba Yanti bazalaka, ba Yaka bazalaka. Mais le lokola batelaki intérêt na biso nyonso général les ali mboka na biso to mama na biso Congo. Balongolaki o ezali sentiment tribal. Batelemaki yango esali ke lelo tozwa fruit ya étranger indépendance ya Congo. Tolongola sentiment wana lingande koza pene na yo tala kaka poso. Soki corbeau ayoki nzala longwa ke nazala moso akuti mona moninga ne corbeau akolia ite. Atali te kaza corbeau ya ipene ya maluku ya bandu to ya Équateur batali kaka race espèce wana corbeau. Et pourquoi pas biso bato to teyama atana bibole pour to yeba ko batela lo umu pe bolingo ya loposo na biso tozongisi matondo ya nini na bino balandi tozongisi matondo ya nini équipe technique lobimba yambo epai ya dete kwaku po bazaki bona sima ya kamera biso lobengaka bango liso ya ngozulu liso ya aigle ataza musika akoza biso image kitoko pona nini te na tata Ntimba Siluro Mpose tozongisi matondo ya nini pa ya tata Futia na lisungi na bino tata Ketikila biso na bino tokuta na manaka ezali koya tika ete conscience na biso bayende ezonga otobatela mboka na biso pona nini te mabele na biso mato